Donc ce que vous avez dans le royaume, Jésus-Christ na biso papa na biso aza pembeni na yo. Po aza libanga na n'explique bino mo muke. Libanga na yonde eye ko buka système babylonien na mukilo esikoyo. Libanga betaki Babylone kala. On est stati à Babylone. Et betaki penda stati panzane. Mais accomplissement, oh papa le dit, ti mon accomplissement exécutif. Non. 5 continents basés 5 femmes. 5 femmes aux 5 étoiles. Dans 5 étoiles. Dans la révélation, dans 5 étoiles. 5 étoiles, on est là, mokili mobimba, et dans le contrôle na yo. Mabete pona bomba révélation mutu o nzamba solo balanga. Papa mafuta abane ko tuna nzambe kieli nzeza. Mais nzambe tanga répondre ye. Ayoka ki réponse ngamutu na yoki réponse. Nzamba robi eli nzeza aza libanga, c'est une pierre. De peuple. Ceux qui les loyaux papa na biso ayeli biso message wana po amoni ke peuple bazali kolela mingi. Peuple bazali kolela mingi yango apesi message pa ya président actuel oyo benga Faci. Wazali Congo ya RDC. Il faut ayoka kolela ya bana ya Nzambe. Ezali message oyo euti na Nzambe. Parce que balobi la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ayoka kolela ya bana Nzambe. Po Congo ezali mboka ya Nzambe. Ayoka kolela wana. Atala bato ya mokilité. Ayoka message oyo. Notre roi des rois a memelie na mokolo ya lelo. Pona ke peuple congolais azwa amona mwinda oyo ekomeli biso na Congo na nzela ya Emmanuel David Elinzeza. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Donc ce que vous avez dans le royaume, Jésus-Christ na biso papa na biso aza pembeni na yo. Po aza libanga na n'explique bino mo muke. Libanga na yonde eye ko buka système babylonien na mukilo esikoyo. Libanga betaki Babylone kala. On est stati à Babylone. Et betaki penda stati panzane. Mais accomplissement, oh papa le dit, ti mon accomplissement exécutif. Donc, on y a pour accomplir volonté d'anga. Mais les bangans de betakala, mais volonté y a pour frapper les bangana. Emmanuel a y pour accomplir. Le l'autre aux hommes qui les a frappés. Ils ont frappé. Pendant David, Yépe a frappé qui moutou ya Goliath. Na li banga. Hein? Azali na 5. Combien de mabanga na 5 na ezala combien? Nana ebi nombre. Amen papa. Amen papa. Pesa ezali mabanga boni David. Ezalaki 5. 5 mabanga elingi koloba. C'est le 5 continent du monde représenté par une pierre. L'homme de pierre. Donc papa azolo balanga ke ozana 5 femmes au bazali 5 continents. 5 continents basés 5 femmes. 5 femmes aux 5 étoiles. Dans 5 étoiles. Dans la révélation, dans 5 étoiles. 5 étoiles, on est là, mokili mobimba, et dans le contrôle na yo. Il y a un système, il y a un monde na zone. David a frappé
Goliath na libanga kaka moko azaki nango 5 amazu moko afrappaki ye etelaki 4 pierres il faut ekokisama ti eloko nyonso ekoma amulu penda dongo na se yango moni mama buni amoni libanga ezaki pembeni na ye azomata escalier akoki lisusu te yango na epai yo moni osuki invoke papa na biso Jésus Christ Nazareth yaza libanga nako naza motema mabe te mpona bomba révélation ya moto oyo nzambe azoloba na nga papa mafuta abandaki kotuna nzambe kieli nzeza me nzambe ntango arépondre ye ayokaki réponse nga moto nayoki réponse nzambe alobi eli nzeza aza libanga c'est une pierre ozomona donc yango wana na ntango ya Moïse tango bazaki na posa mai na désert kuna Moïse olia loba ake ko frapper libanga ba yetseke loba 2 fois ya frapper libanga mais mai ebimaki na libanga Ezekiel tango nzamba lobaki azoboma ye Ezekiel akenda ko simba libanga pona asenga mawa nzambe po nzamba balisela ye bajo donc libanga est un symbole de la vérité. Mama Emmanuel Nabiso, Mama Emmanuel Lévy. Mama Emmanuel Lévy azanane soki bozoye ba potem susu bozana confusion ya oyoka kombo Emmanuel. Lévy azanane, Emmanuel azanane. Mama Emmanuel azanane. Alors Amen papa. Maman Emmanuel ezali mwasi ya papa na biso pasteur professeur Jean Christian ezali descendance ya Lévy maman gouverneur alléluia kembo na Yesu kembo na Osana otomona donc esengo mama Lévy amonaki libanga eza monument yepa monument eza pierre eza libanga mais oya mone libanga moko eza na croissance ya bénédiction ya mai ezokende na liziba ba or ba richesse maboko ezobimisa mai ezouta na kati ya libanga tana biso bino lo moko makambo nzamba bombe biso na mokili ngai moko na mona nga nzamba oza ndenge nini comment tu es oza ndenge nini natunaka question mais ngai moko mpe nazo beza ngai moko naza komituna nga moko mpo naza moko na ye ntango nazoloba na prière mama Dai apôtre Dai aza témoin nazosambela na apôtre Dai mama Dai se natuna eloko wana déjà apôtre Dai nga d'habitude nasambela faut que je me sois agenoué na fukamaka quel que soit comment na fukamaka pona kotombola papa na ngai bamsusu kutu balobala pour ko fukama eza yo moko nzambe nga bite nzoto nde ifesala action ya nzoto na molimo santo na bandi koloba na nzambe agenoué-toi na kati ya prière nazosambela nazoloba agenouille-toi nomona sutiki na kati ya ngapa nani onga nazoloba na ye agenouille-toi et d'ailleurs pardon Seigneur je ne peux pas te dire agenouille-toi namona bandi ko se racheter na kati ya prière ezateke nazomona ona ndoto non vis-à-vis bo nazoloba monoko na ngai zoloba agenouille-toi nga mais nazoloba na nani nazoloba na nzambe agenouille-toi nzambe sorry tant prière esili na seki nga ngabi omoni nazalaki komi loba na ngai moko mpo nafukama peta naza kosambela nafukamaki te nde ozomona donc elinzeza azoreflete multiple système azoreflete 2-3 personnes tamba ndenge moko azomona tozosolola bato mibale papa ya mokolo papa ya mwana me nzambe ayokoloba na ye ezaka motu moko wana oyo omonaki. Ça, c'est le mystère de Dieu. Donc, merci, Maman Bouini, pour la révélation à l'Ibanga. Qui est la pierre? La pierre, c'est notre papa Jésus-Christ de Nazareth.
aza libanga ya talo, aza kiyamba. Ozomona, aza libanga qui coûte trop cher. Papa n'a pas banda kalabe anga libanga, 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 libanga. Bon, merci mingi notre maman Bouini aux révélations bien. Nzamba lakisi yo a tali motema na yo amoni ke o mérité ya kozala na libanga na ye na tanga suka mapamboli tunda na kati na yo na famille na yo. Vraiment ozala bien maman Bouini, santé na yo surtout. Papa n'a pas batela yo malamu. Akokisa volonté na na kati na yo tout monde yo vraiment za ministre ya Nzambe na mabele au nom de Jésus-Christ. Amen papa. Ah, merci. Tokei sikoyo na mama Jige Deborah. Avant na benga mama Jige Deborah. Nzambe zo lobana nga nano tika ya lobana no prophétie bon yo lobela pona ye. Mama micro za liboso na yo, soyez la bienvenue. Amen. Merci, merci les rois des rois, Kope Sangani Loba. Shalom ba na Nzambe, Zanga Mama Jige Deborah. Révélation na zolo bapona mokolo lelo, na zwaki yango ezalaki le 15 avril 2023 oyo kaka. Ezaki vers 4h ou 5h. Nazaki ya kolala, nazomona tozalaki kote, nazoyeba vraiment kote tozalaki te. Namoni kaka bato moindo tozalaki kote, bamindele pe bazalaki kote na bango. Bitumba, bato moindo na bato na bamindele. Bitumba masasi eza kobeta, bato moindo bazobeta, bamindele bazobeta. Siko esali ke tokomi séparé. Bamindele bakomi kote na bango biso pe bato moindo tokomi kote na biso. Mbala mona yeko mona mundele moko azaki mbinga atelemi azwi nzete bo ataki nzete ngo likolo boy azoloba na biso alobi nga naza po bino bokende kote okuna bamindele bazate nzoka nde kote azotinda biso ezalaki neti ataki biso piège tango tosalika to avancer mais révélation ndenge ezalaka kaka moni wo mosanta fongoli ke kuna na liboso place kozokende tomoni ba groupe bamindele. Siko tolandi papa ngo tolobi akosi biso tolandi ye ba akoti na kati ya train kango zaika ba mindele na mindele. Siko biso tozalaki en tout cas nayebi te soto bane ko bunda na banani mais namoni ka ke bitumba mais nayebi te ke soki biso batu groupe biso tozalaki nango nayebi te so bazalaki banani to bandi ko beta masasi tozo beta masasi siko na train wana o ba mindele bazalaki mama train na bango ekei. Siko na côté gauche na côté droite train moko pe ezalaki ya biso bato mwindo. Mbala moko siko ngala tikalaki neti muta suka nazokima mbangu na ye na koti na kati ya train wana. Mbala moko train wana ekangi ba porte. Tango train ekangi ba porte tokomi kokende. Tango tozokende ngala kati siko nazotambola na couloir ya train. Batu bayebi nde couloir ya train ezalaka nazotambola na katikati. Siko naza ko enseigner bango. Naza ko enseigner ngalobi Nzambe, naza ko enseigner nazoba Nzambe aza na 7 pouvoir. Na pouvoir moko eza na 4 couronnes. Donc soki tote 7 fois 4 esali 28. Donc Nzambe aza na 28 couronnes. Mais na kati na royaume apesi biso kaka couronne moko. La grandeur de Dieu. Dieu est la pluie. Dieu nous aime par la pluie. Dieu nous parle par la pluie. Entre-temps, l'air naza ko enseigner, na libanda pe mbula ezalaki ko beta. Siko mbula tango ezo beta, na mopanzi neti train ezo kende kote, nazo pesa exemple, ezo kende kote nord. Siko mbula na ezalaki rivière moko ezalaki pembeni, rivière ezo sala neti na kokende kote sud. Mais siko rivière ango, ndenge mbule beta soki mbule beti neti nde tomona na Kongo ndenge memaka basalite likolo ma ezomona na te mais ozomona ke rivière eza me basalite ezokende na likolo ya rivière wana. Siko le to leki place wana na komona place ebandeli rivière wana ebandaki. Siko biso to sai neti to leki. Tant to leki sikoyo to komi na destinée na biso to kiti. Nazoka sikoyo voix ya papa azoloba
bon mutu na mutu siko azwa esika na ye nazoka nde papa azoloba mutu na mutu azwa esika na ye nga siko nazoba nga pena nakezolanga lopango wa coin nakezolanga lopango wa coin siko namoni mutu na mutu azozwa bisika na ye mbamo ntango mutu na mutu azwi esika na ye ndenge ezalaka kaka bokomi esika te mutu na mutu mpe azobongisa place na ye esprit sikoyo afongoli porte papa na esprit kwa afongoli porte moko ya liboso namoni mama moko azosala baarrangement na ndako na ye ndako ya sika azosala baarrangement azobongisa esprit ekofongolanga sur deuxième porte deuxième porte wana na ye komona bamama bavandi na se bamama ngo bazalaki wi bamama ngo basilika bakanga kanda nga sikoyo nazotuna bongo baoyo batikani ndenge nini me poni baza na kanda boye sikoyo papa nazoka mongonga papa Eli azoloba bango batikali po balingaka kosambela na butu te na komprendaki yango te mbala moko na ye kobima na révélation na ngai papa na suki wana po na révélation. Alléluia, alléluia, maman na biso. Avant na kota na révélation na biso yo lobi, na opesa nano na ezalaki na date ya le 18 avril 2023 na batongo na yoki kaka Nzambe alobi na ngai mama juge Deborah. Avec Nzambe alobi mama juge Deborah. Oh, na komi yango na esengo na motema. Donc cela veut dire que Nzambe a confirmé que azali pena juge Deborah, mama juge Deborah otoyebi. Nzambe a confirmé pour la journée na mulimo santo. Nzambe a confirmé biso mama juge Deborah. De wana mama solanaye to solanaye azali azate azali vraiment la même juge Deborah. Tokobanda komona ba bienveillance oyo ndenge komama na Bible tokomona pe ba comportement na ye eko match ekozala presque ndenge moko. Donc muto azala kala soka zongi azala ndenge azali changer attitude na ye te. Ozomona toza ba actif ya Nzambe toza ba robote ozomona. Bon na kesi koyo na explication Nzambe alobela biso na ndenge mama moneli ozomona bitumba ezali bitumba entre le noir et le blanc na mkuse entre le noir et le blanc. Tokomi na moment ya apocalypse moment où toza ko joindre somme 2 kobanda 1 tina 8 donc 8 na 9 donc na somme 2 pokuna bitumbe kozala pop somme 2 zoloba ba autorité ya mabele ba kozala contre le loin de Dieu o Nzamba poni na tanga suka na mukili ba kobundisa ye ndenge papa na biso apôtre Alex alobaka pe ba kobundisa ye mingi me ba kokate ozomona donc ezana na ba façon Nzamba alakisa biso ndenge ya bitumba ngwezo kendela ndenge ya bitumba ezana na formule moko na salaka me na sala ngo mingi te rare soki na sali formule wana mabele pasukaka epasukaka penza epasukaka me na sala ngo pe na mingi te na sala soki Nzamba tine ngai ozomona soki bendemi bazoya kwataki na moni eza grave donc na sala ngo pona kopasola mabele ale déséquilibré bango ozomona. Bon sikoyo bitumba o mama zomona wana bazokosa bango bokende boye netango bakeba kia ko détecter que mindela na bakosi biso. C'est ça qui s'est passé dans le monde. Peuple blanc bakosi biso mingi do bayebi biso kopesa biso bamisala bandaku banini mais dans l'entretemps bayebi ke babotola biso lipa na biso de richesse na biso jusqu'à ce que Emmanuel akoya ko réussir makambo nyonso pena atie système na ye. Sikoyo
place oyo ye ayo kokoma donc nazoloba bref esika oyo ye ayo kokoma na 8 personnes baza bamama 8 personnes bolanda biso bien 8 personnes bamama bafandaki wana ngai nazoloba nalobaki ndenge nene repete ndenge nalobaki lobaki bamama oyo basambelaka na butu te après esalaki nene après nsima na ye kobima na révélation papa bango nde bazalaki vraiment na kanda na ndenge batikalaki kwa amen bamama oyo basambelaka na butu te bazalaki 8 bazalaki mécontente neti bakendeki kokota susu na train te ndenge wana te en tout cas papa wana ezalaki déjà tokomi na esika oyo très esukisaki biso siko na kati ya bandako oyo olobaki mutu na mutu azwa esika na ye voilà donc nakenda kokuta bango siko na ndako moko na place mutu na mutu azwa esika na ye yoko kuta bango nyonso baza esika moko donc elingi olobaki bazwaki partage te bon oui bazwaki partage te parce que bazali bango nyonso to esika moko oui bazwaki partage te bazwaki yango te yango bazalaki mécontente donc basauve mais bazwi partage te bazalaki sauve na guerre bakomi parce que bazalaki 8 bazalaki sauve parce que bazalaki 8 mais bazwi partage te est-ce que tu comprends nani révélation wana bazwi partage te parce que moto na moto azozwa place na ye mais bango bazwi te pourquoi bazwi te parce que basambelaka na butu te basambelaka na butu te ça nous dit plusieurs choses ya liboso oui soko ozosambela mpe na butu te eza malamu te parce que soko ozosambela na butu vous portez la lumière mpo butu ezala te nde yango wana nde tozomona na révélation ya mama révérend Nelly Yesu na kokufa ya 2 jours ake kotia lumière na kokufa ya 2 jours kuna nde afongoli atie lumière ofo kota po tia lumière porte ezali bakangaka po fongola ngo mpona okolisa lumière na 3e jour nde aye kofanda na biso amonisami na biso ekomi sikoyo Jean 14:16 ozomona donc lumière ekotaki mais sikoyo asala musala na monde ténèbre po tia na liwa po lumière ekota oyo aza fongola aza mwenga bamama wana bazalaki na bango malamu mais baboyaki kosambela na lere ya butu bon eza kaka kosambela na lere ya butu te baningai mpe kosalisa bamalere te batiaki attentivité na bango na bato bazosufri te bazalaki lokola baégoïste baza kotala kaka peut-être bafamille na bango bandenge na bango donc en général donc nazolo bango bref bakokaki te mpe baede bato baza na baproblème bapasi banini baza 8 nazoloba sikoyo soki yo yebi oza parmi les 8 linga ochange po topesa yo ndako po oza sauve soki te Seigneur azoloba eza eloko esekomisami deja bazangi mpe na ndako na mutu moko moko bazwi en vrac ndako moko bango nyonso bafandi bakozalaka ndenge wana donc mutu na mutu amérité portion na ye c'est fini déjà c'est proclamé mpona ngai nalobela o nde mosu nzambe alobi c'est proclamé déjà alors oyo babiki bazwi bandako bozwi partage ya héritage bokontinue na motema malamu bosembelaka na butu mpo boyebi mokolo anekle nde ekoya te oyo eza lokola batese nzambe asalaka biso na batese nzambe asalaka azopesa biso azolakisa biso danger koya donc boprépare ke bokoya na badanger wana te faut prier la nuit faut faire de bonnes choses zala mwinda ndenge mama na biso mama bwina moni libanga ezalaki wana mpo mwinda ezalaki na pembeni na ye libanga ezalaki wana
qu'on rejetait la pierreté, qu'on blasphémait la pierreté. Tu vois? Bon, nakanisi, c'est ça, on a gagné le basugo monekelo, on s'en a l'obité tout le. C'est bon, papa. Papa, olingi koloba pona ndenge salite one bandaki kotambola likolo ya mai. Ne namonaki ke rivière ezalaki pembeni, mai salite ezalaki likolo na rivière ezokende me salite kama ezomonana likolo ya rivière wana. Salite wana ezomonana likolo ya rivière wana ezali ba ruine. Eza ba ruine. Na ndenge na koloba eza makama mabe eza na batu. Eza ba ruine, salite eza ba ruine, motema mabe. Ba nyoka na mitema batu eza ba salite wana na mai. Bongo sobela ki ndenge nini? Eskoki yango baneki kokende nzela nango biso pe tozwa nzela na biso. Me namonaki yango na libanda biso toali na kati ya train. Bon, salite pe ke na salite, salite ekende na place nango batiaka salite. C'est ça. Amen. Bon, sikoyo nani mususu azali na révélation fois lobela biso peut-être tu attention te. Qui? Papa olobaki na loba likambo oyo différence entre ba chrétien na ba christicien. Yango na otoloba ngo tika na ese na lobaki yango déjà. Kutu na lobaki yo okoyebisa biso mboka oyo ba chrétien ba déclaraki ke na Antioche olobaki Amen papa eza kuna. Voilà, donc kuna nde ba déclaraki ba chrétien. Mais biso Jésus-Christ a déclaré biso toza ba chrétien. Parce ba chrétien baza o baza na royaume, so baza na royaume toza chrétien te. Ato so baza na royaume. Au monde ndenge 8 personnes, 8 mama wana baza ba chrétien te. To baza ba égoïste. Balingi kosalisa pena te, baza ba égoïste. Balingi kosambela na butu te, balingi po kosalisa ba malheureux te, balingi po kotala royaume te, baza ba égoïste. Ozomona baza ba chrétien te. Pona royaume pe za na ba classe. Ozomona bandoto na bino ezopesa biso valeur, ezopesa biso état d'âme na bino moko ndenge ozali. Ozomona. C'est ça. Donc, nous vivons, n'expliquons comment bien, chrétien à la cristal, donc à la pembe à la vérité. Même ça, on a bon moto. Et là, on dit vérité et zalité. Il y a un moto là-bas. Nzeza, c'est veut dire parler. À la ndako, à l'église. À la vérité identique. La parole identique. Donc, c'est ça que nous voulons vivre pour être un chrétien. Un chrétien face à la conforme à pardon. Ne mentez pas. Bon, ce que au lobby vérité, est-ce que nous avons maillot? Attention, il va tuer en prison. Donc, nous avons sauvé pour le vérité. Ce que ça la guerre, au sein de Moutumabe, c'est un sorry. Et si les lagas, on a un bon bangote. Au bon bangote, il ne faut pas cacher. Ce qu'on nous voit likambo, pèse sagesse na yo. Likambo na nina loba, et vous allez bien pour nos moutons na zoloba. Là maintenant, la sagesse va te parler. Cette langue na yo, cette fois na sima. Tama likambo zoloba, senga molimo santo, qui est ton droit de privilège. Il y a un droit na yo. Senga kota na mutema na nga papa, lobela nga likambo na zo kanisawa. Yo kako pesa nga solution. Ça y est, moi, tout ce que nous sommes en train de chercher ne vaut rien, ça ne sert à rien. L'importance que nous vivons, c'est vivre la présence de Dieu. Vivre la présence du droit de l'homme. Merci, Mingito, sur le presque 3 heures de temps, je pense. Nzambe, vidéo auto, salam auto, divisant peut-être. Na 3 tranches, puis à la moulaïté. To
tozana mundeko moko na Congo abano kosalisa biso na bamisala oyo nazozela zona no telefone eza quelque part soka azwi nde musala bano kosala eza yango wana. Bon, so far na topemi wana lelo moto aza na motuna ninga tuna bon, question ça. Oui. Question Zali. Papa Kogo. Ah, ok, Papa Kogo. Merci pour notre question, papa. Tout Zali boy papa sur verset tout autant il y a Marc 3 28 à 29. Ce qui moutou a yeba quitté que Emmanuel azali le Saint-Esprit a lobby oyo akoyi koloba oyo bazobenga blasphème, mais après le temps aye koyeba ke ya solo Emmanuel Elinjeza azali le Saint-Esprit na kawana papa mutu wana akozala pardonné ou pas? Bon, ezali vraie question, mais nakoko peut se réponse à la pardonner. Pourquoi? Pour mutu naza image ensemble. Donc faut qu'on la prudent. Nzamba lingi tous en a beaucoup de réserves. Ne parlez pas n'importe quoi. Ata mutu no yebiete, ata soko yebiye. Autant une vraie question parce que au yebiete, nous lobby n'importe quoi. Qu'on tombe dans la piège de Satan. On tombe déjà parce que nous avons déjà monté l'obaki. Nous avons monté l'obaki. Et où tu as monté malayon? On tombe dans la piège. Parce que nous avons monté malamu. Nous avons monté ma bête. Autant de nous avons lobby à bateau boy. Autant de lobby de côté. Mais si on lobby trop, s'il te lobby trop, ça les moquerie trop, tu es tombé dans le piège. Attends, oyoko yebangoke. Azaraki Emmanuel, tu es tombé dans le piège. Emmanuel n'attirera pas l'attention des hommes. Oyebate ke Nzambe yewana, tu ne sauras pas. Oyebate, yangona Nzambe azo juger biso pour Nzambe amitié simplicité. Nzambe amikiti sipena na se. Aningite ba yeba yazana influence te, azana na impression mokote. Yangona ningatala mitema ya batu, surtout avec ça. Yesu alobaki bino nyoso bo yambaki ngaite, bo latsaki ngelamba te, bo yoko tala na oh nyoso bo sala kikuna, bo sala kiamona ngai. Ozomona, ezaka rapona Emmanuel te. Ezali manque d'amour, yangona muta tombe. Ozomona. Merci papa. Amen, amen. Mais si quoi bébé ça bien, tu quoi non ça autant maman au bim hôpital de toi annoncer. Voilà dans l'hôpital moi et toi annoncer ça. Amen papa. Amen, amen. Amen, merci. Au peut c'est la personne à bambote. Tu vois bambote bénédiction. Moi, biso gloire. Amen. Bon, na monito pemi wana lelo. Hein? Allô papa, pour na héritage de l'autre joie qui maman nada. Olobaka makambo na ba retard vraiment. Tozaka na mutu mo maman nada papa. Maman nada loba déjà. Obenga kaye me olobaka te. Ah bon? Oui. Ma sœur, ma fille, maman nanga nada, osa bien? Naza bien, amen papa, naza bien. Ah, maman nabiso ya royaume. Ba maman va yambaka Emmanuel na mbala liboso ye wana penza. Maman yambaka biso na nene, na ba 2018 hein?
to 19 19 kasi na bunisaki numéro na reprenaki na 2020. Ah, ok. Merci beaucoup. Vraiment, soyez la bienvenue dans le royaume na yo, ezandaku na yo, eza système na yo. Maman, vraiment, na mwana na biso Nadine. Vraiment, soyez la bienvenue na kati ya royaume. Nga na kansiki na sorolaki na yo, na benga meto sorolaki te, c'est vrai. Ozomona vraiment, naza na eloko moko spécial na koko loba te po oza déjà na kati ya Emmanuel aza na kati na yo. Emmanuel azwa contrôle nyonso na vie na yo na bomoi na yo, surtout eloko na koko témoigner mama Nada babundisi ye mingi mpona Emmanuel ndenge bibino mpe bobunda babundisi ye mingi abundi mingi ndenge mama bwini wana bazobundisa ye na famille na ye ya bunda mingi mais foi na ye ekoyi te lelo azomona source ya foi na ye. Donc soki azalaki na badoute nanga tika lokola bamosusu bakwei lokola kimbembembembe ezotambola boye otieka mpepe koyi oyo bakweyaka baza lokola bakimbembembembe est-ce que nazoloba bien mwango kimbembambemba to kimbembembembe nalingi nasekisa bino ozomona oyo bazokweya baza bapetite fois donc kimbembambemba pepe osimbika bo akokweya na ye kuna me moto aza dire okokwesa ye te lokola bamama Nada wana babundi serviteur na kati ya royaume ya David. En tout cas, félicitations, héritage na oza nango déjà. Esilaka te, eyaka esilaka te. Eza ko flot, ta bénédiction flot comme le flot de la mer. Comme le vague de la mer, ta bénédiction. Oui, ekosilaka lisusu te. Ozomona. Vraiment, soyez la bienvenue. Na mwana nga Nadine, na ba famille mosusu baali pe kotala nga na Kinshasa. Vraiment, tu as lutté contre toutes ces choses-là mauvaises. Ozomona. Donc, foi na yo, o démontrer ango. O démontrer foi na yo. Héritage na yo, oza nango déjà. Na kombo na Yesu tolobi. Amen. Amen. Merci, maman. Amen. 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 Amen, papa. Amen. Kembo na Yesu. Amen. Amen. Bon. Na kombo na Yesu topesi loba na epai ya mama na biso juge Deborah. Merci beaucoup. Amen. Merci les rois des rois kopesanga liloba. Merci mingi papa kozala lisusu na table elongo na yo na ngonga oyo. Merci na ba révélation kitoko oyo ozomemela biso mokolo na mokolo yango nde ezali kobakisa sagesse na biso pe bolingo kati na bomoi na biso. Zwa na yo lokumu. Merci papa. Bien-aimé papa, lelo apesi biso titre. Dieu dit au président actuel du Congo RDC qu'il soit attentif au cri de peuple. Ce qui lelo yo papa na biso ayeli biso message wana po amoni ke peuple bazali kolela mingi. Peuple bazali kolela mingi yango apesi message pa ya président actuel oyo tozobenga Faci wazali Congo ya RDC. Il faut ayoka kolela ya bana ya Nzambe. Ezali message oyo euti na Nzambe parce que balobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Il faut ayoka oyo Nzambe azoloba pona bana na ye. Il faut ayoka po bazali peuple ya Jésus-Christ. Po ba Congolais bazali peuple ya Nzambe. Papa lobi tozali évidence ya Nzambe na mabele. Papa ekopesa biso ba prophétie na mokolo ya lelo na lolenge oyo azalaki koyemba hymne national congolaise. Hymne national papa lobi ezali kotalisa biso ke signal et makambo échangé. Ezali signal et si tokomi na nouveau monde aussi tozwi victoire na biso. Mais papa ekotalisa biso lobi lisusu biso ba Congolais
culture na biso ekufa toperda culture na biso toza kutu lisusu ata na connaissance vraiment ya culture na biso te bokoko na biso papa alobi bokoko na biso ezali royaume ezali république te pe papa ayebisi biso lisusu Congo ça le nom ya royaume Congo pas avec C c'est avec K Congo ekobongaka te eza message o papa aza kolanse mpe na mokolo ya lelo epai ya mokonzi ya mboka na biso tolongola Congo oyo ya C yango nde eporta biso mpe bamalédiction na kati ya Congo mpe papa atalisi biso lisusu alobi na ndenge oyo apesi message epai ya mokonzi ya mboka qui soit attentif au cri des peuples biso mpe tozala attentif na parole oyo tozali kozwa po parole oyo ezali kowuta na trône ya Nzambe mpe papa atuni biso mpona nini tozala attentif avec la parole de Dieu parce que la parole oyo tozali koyoka ezali personnalité ya Nzambe papa alobi mpona kozala christicien il faut ozala fidèle na liloba po liloba ezali personnalité ya Nzambe papa alobi tomemaka Nzambe na kati na biso alobi soki toyebaka ke tomemaka Nzambe na kati na biso na liloba oyo tozozwa nde mingi babangaka mingi nde basalaka mpe masumu te me ebele bazoyeba te ke liloba oyo toza koteya toza komema Nzambe kati na biso mpe papa atalisi biso alobi ete il faut écouter la parole il faut koyeba kosaisir la parole soki ozali kodute na liloba liloba mpe ekodute yo liloba oyo tozozwa na kati na royaume po koyeba kosaisir yango tozalaka na duti nango te po toyebake liloba ezali personnalité ya Nzambe liloba oyo tozozwa ezali ye moko Nzambe Emmanuel azali personnalité ya liloba ya Nzambe toyebaka kodute yango te soki ozodute yango liloba wana pa kodute yo mpe papa ekoloba na biso Nzambe alobi na Elinzeza yo nde moto ya liboso oye na système oyo na mokili système ya premier Christian théologien papa talisi biso abi première azali ya liboso il est alpha cristal ezali pembe cristal ezali vérité cristal ezali transparence théologie elingi koloba parole Emmanuel azali personnalité ya Nzambe mpe bandeko bapesi basystème ebele oyo papa na biso aye nango na temps oyo tozali na temps de la fin wana tokoyeba kolanda yango na kati ya mateya na biso na YouTube mpona kokende na lombango vraiment mpe papa apesi biso lisusu alobi tocelebre mokili ya sika na millénium tocelebre bolingo ya Jésus Christ bien aimé ntango baselebraka ntango tosepelaka ezalaka victoire ntango ozosepela eza réussite ya quelque chose oyo bandaki kozela sikoyo likambo wana ekomeli yo na maboko okosepela yango wana papa azoloba na biso tocelebre mokili ya sika na millénium donc tosi tokoti mokili ya sika papa alobi na biso tose réjouir na joie na paix et na amour po tosi tokoti na mokili ya sika oyo ya Yesu Masiya mpe papa atalisi biso alobi Nzambe alobi nzeza elingi koloba parler liloba parler alobi lisusu kombo ya nzeza ezali église église égale ndako ya Nzambe papa alobi église azali mpe mwasi ya Nzambe moma eza esengo mingi bana na Nzambe papa alobi Nzambe alobaka la vérité Nzambe alobi Nzambe
alobi la vérité identique. La vérité identique. Ezali vérité parfaite. Ndenge bandeko bapesi. Vérité sans faute. Il faut toyeba le sens de la parole. Papa alobi toyeba le sens de la parole. Papa alobi ndenge tozali koyoka Emmanuel azali koloba. Ndenge pe ezali koruta na Nzambe. Yango wana ezali vérité identique. Ezali vérité identique ba na Nzambe. Nzambe alobi nous vivons la victoire de notre Jésus-Christ de Nazareth. Papa alobi to sepela le sceptre de l'indépendance ekoti na Congo. La victoire ya royaume à David ekokisami. Oye aye na système na ye. Yende akoliesa mokili mobimba. Alobi botala mai oyo ezali kobima na maboko na ye. Emmanuel est la vérité identique de Dieu. Alléluia. Azali livre de Dieu. Et l'autre zuli sous ya motuya. Emmanuel est la vérité identique de Dieu. Kembo na Yesu. Papa lobi noso oto zali koluka. Ezali zéro. O ezali important. Ezali présence ya Nzambe. Balobi chercher d'abord les royaumes. Toluka na no royaume. Na kati na royaume. Nyoso kepe semela biso. Mais l'autre zomona bata mokili. Bazoluka o etali nzoto na bango. Mais la chair ça sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. O etali nzoto ekotikala. Toluka Nzambe. Po Nzambe yende mtakopesa bomoi ya seko. Nzambe o toza o azoloba na biso na kati na royaume. Ye moko azali Nzambe. Yende mtakopesa biso bomoi ya seko. Yango na zoloba. Nyoso o tozali koluka ezali zéro. O ezali important ezali présence ya Nzambe. Présence ya Nzambe aza kati na biso. Me bato baza ko ignorer. Lokola bazo mona te. Ezali pasi pe ezali mawa. Na lolenge o papa lobi na biso apesi biso verset ya Jean je crois. Apesi biso verset alobi ke Marc 3 29. Merci maman. Marc 3 29. Ba o bazali ko blasphémer Saint-Esprit. Ba ko zala jamais pardonner. Toyebi verset na nyoso tu biso nyoso ndenge Jésus-Christ alobaka. Elobi papa soko yebi mutu te vanda na yo nie koloba na biloba loba te. Sinon te oya kokota na piège ya Satan. Oya kokota na piège ya Satan. Donc pe to utu kozwa ba révélation vraiment ya motuya o mama na biso M3 pesi biso eza estengo mingi ke lelo oyo papa na biso afongoli bakadena oyo bakanga biso ba Congolais. Bakadena oyo ya rouge. O papa lo baka ba Congolais bakanga mitema na bango na bakadena ya rouge. Mais lelo oyo mama M3 ayeli biso révélation ya munene et papa na biso afongoli bakadena wana. Vraiment eza esengo mingi na motema bana Nzambe. Pe papa eko expliquer biso Osée 6 2-3 na lolenge ndenge komami na deuxième jour ezalaki Jésus-Christ akitaki na kufa po a sauver bao bakufa. Akendaki ko libérer, akendaki ko pelisa pe mwinda epai ya ba oyo bakufa. Apelisaki mwinda pona ko sekiswa ba oyo pardon. Akendaki ko sauver ba oyo bakufa ki le deuxième jour na se ya kufa. Pe le troisième jour ezali mokolo oyo amonisamaki la victoire. Mission na ye ezalaki accompli le troisième jour. Peut yoko tanga na psaume 34. Vraiment quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve de toutes ses détresses. Vraiment message oyo ezali vraiment motuya mingi na mokolo lelo tozwi ezali pe esengo mingi na message oyo papa portele biso na mokolo lelo na message oyo
Mama M3 portele biso na mokolo ya lelo na message oyo mama na biso Bwini atalisi biso libanga, importance ya libanga oyo tozozwa na kati na royaume, importance ya libanga oyo toyebi biso nyonso Emmanuel azali libanga, ye nde mutu aye kosauve biso. Papa alobi esika mayele na yo esuki ozokoka te, belela kaka ye akoya kosauve yo. Vraiment merci mingi bana na Nzambe. Message à Congolais vraiment ekoma na matoi ya mokonzi ya mboka ayoka kolela ya bana Nzambe po Congo ezali mboka ya Nzambe, ayoka kolela wana atala bato ya mokili te, ayoka message oyo notre roi des rois amemeli na mokolo ya lelo pona ke peuple congolais azwa amona mwinda oyo ekomeli biso na Congo na nzela ya Emmanuel David Elinzeza. Amen. Amen. Amen, maman. Amen. Amen. Béni, maman. Amen. Merci bana Nzambe sengola mitema. Siko tokomi na tango na biso oyo na koleka kopesa liloba na ngai epai ya Pasteur Bagana. Pasteur Bagana akokumba biso na losambo pe Pasteur Bagana akokumba biso na Saint Seine. Mama M3 okoki kokata live. Amen. Pasteur Bagana na peso liloba na kombo ya Emmanuel David. Amen. Amen. Pour ça, on peut remercier. Bible lobby en toute chose remercions l'Éternel. Pour ça, pour te remercier, manso oye azosa quatre ma mission. Alléluia. Kembona Yesu, Kembona Hosanna, Kembona Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, Père berger, Père rocher, Père, bonté de paix, nous venons à toi ce soir. Te remercier après ces longs enseignements, Père de gloire. Mais Seigneur, nous te prions au Seigneur de nous sanctifier, de nous pardonner toutes les erreurs commises au Père. Tant en suivant cette prédication, ce partage, tant en faisant ou en pensant à ce qui n'est pas bon. Car, Seigneur notre Père, le corps de péché que nous portons, des fois, nous emmène à ne pas comprendre les vérités du Seigneur qui sont conclues dans le respect de sa parole. Seigneur, nous te bénissons parce que vive la vérité de Dieu, c'est son trône en son cœur. Vive la vérité de Dieu, c'est son trône en son cœur. Vive la vérité de Dieu, c'est son trône en son cœur, dans la puissance de divinité de Eli, Eli lama sabachthani. Sanctifie notre vie, sanctifie notre bonté, Seigneur, parce que par la puissance salvatrice, celle de la résurrection au Père de gloire, tu as ramené l'homme à la vie et l'homme a continué à vivre maintenant, éternellement, parce qu'il est sauvé, Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire, car en réalité, en vérité, Jésus-Christ est notre sauveur. En réalité, en vérité, Jésus-Christ est notre sauveur. En réalité, en vérité, Jésus-Christ est notre sauveur, et que ton œil puissant ne s'éloigne pas de nous, Seigneur, car toi, tu nous protèges pendant que nous sommes absents. Marque ta présence au Seigneur dans notre vie, parce que, Seigneur, tu es en toi, tu es en nous, et nous sommes en toi. Nous vivons un
dans la plénitude de ton amour, de ta bonté. Seigneur, sanctifie et bénis ton peuple dans la puissance de divinité, le Alpha et l'Oméga, le commencement et la vie, le commencement et la fin. Sois glorifié, Seigneur, sois élevé, sois sanctifié dans la plénitude de ton amour et de ta bonté, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix, l'autorité suprême, l'autorité de la valeur, l'autorité qui a mérité d'être supérieure parce que le Seigneur Jésus a porté le sang pur. Le sang de Dieu pour nous enlever dans les ténébreux de l'activité et nous remettre dans les rangs des enfants de Dieu. Par son image, nous te disons Amen. 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 Merci. Nous allons sanctifier le pain, entrer dans la Sainte Seine pour permettre à ce que nous puissions vivre Emmanuel. Notre Dieu, notre roi, est au contrôle de toutes choses. Le Seigneur est merveilleux. Il nous donne toujours toute bonté et toute paix. Dans son amour, nous vivons Emmanuel. Alors nous allons entrer tout de suite à prière pour le service de la Sainte Seine. Père de l'éternité, merci papa, natango oyo opesi biso mwina na yo, oyo ekiteli biso, mwina oyo euti likolo, eye na mabele kokokisa, volonté na yo, mpo na yo papa olingaki ekokisa maboye. Olingaki papa ekita boye, olingaki emonisa maboye, olingaki evivre boye, olingaki ekokisama na bolingo na yo. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, le pamboli yo. Na kombo ya monene oyo opesi biso, papa na Israël. Kombo ya Emmanuel, Dieu parmi nous. Nzambe, tosengi yo sanctifie biso. Po liloba na yo ezali solo. Liloba na yo ezali solo kati na biso. Liloba na yo ezali sanctification, liloba na yo ezali Sainte na biso na ba activité na biso. Na biso nyonso. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te